Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banana Biso. Voilà. Bonjour. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour la grande famille. Bonjour Balandignon Soya BBC Mpoi TV. Bonjour Nabino. Bonsoir. Bon week-end Nabino Nyonso. Ici qu'ils ont mené Bino partout dans le monde. J'espère que non, vous allez bien. Biso que par la grâce. Alors, beaucoup de talent nous tous sous là. Beaucoup. Famille Libota, shalom, 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 shalom. Shalom famille Libota, shalom Nabino Nyonso, Balandia BBC Mpoi TV, bon week-end. Ici que les hommes Libino partout dans le monde. Bande kotoye, hein. Et nga linga mingi ba preuve. Mais ngai na linga mingi ko travailler à tout réfléchir ensemble. Na moni batinde linga ba lien, batinde linga ba capture, ba séquence. Il y a ndenge bapesi précision, il y a kenon Belvi mutu a sunga, Malika na mariage nae, voilà, ça là ba dépense ba bilo mo abongo. Je crois na moni pe les abakwiti ka ndenge bazalaka wana, bazwaka temps ya réflexion te, bazwaka temps ya ko réfléchir te, ya kotala kenon likambu o ndenge ye na réseaux sociaux. Est-ce que biso na ngambu na biso tokoki ko salela ngo émission to tokoki ko salela yango te? Vi peut-être que non, likambo eza na kana biso. Je dis merci à mon Dieu parce que biso famille libota tozwaka temps ya kota likambo ya koloba likambo soki biso to koti to pesa ngo gaz. Bon, je sais pas ce qui est la question ka que non matière ezate. Mais bobo sana keno boye pende sous ko toucher relation ya ndeko na bino. Na moni ba konifwati ya ba kwiti ba bimi. Misusu pe ba bimi bazo finga belle vie. Yo soki osungi mutu ovanda ka kimia te olobaka. Mais ngai personnellement natikala nanga ko mona ta vidéo moko te ya belle vie abimi. Pour na ko pointer ou encore pour na ko loba ou encore pour na ko citer que non naida o na sunga o te na sala boy na sala boy na sala boy. Ngai personnellement na monate pour être vrai. Na moni batu bobimi bobandi ko loba bozo lobela belle vie boye. Ko bino tangu bino bobimi boye bo toucher foyer ya batu. O eza soki ya Malika. Est-ce que nangam na bino bo réfléchir te que non bo pakoli bango pe buzoba? Bo pakoli couple wana buzoba to réfléchir nga na été pour na koya ko beta cete ou encore pour na ko confirmer batu que non belle vie asunga mariage ya nani ya Malika, ça n'a pas de sens parce que belle vie za la peine bi eloko wana te bino kaka na mitema mabe na bino boyebi que non asungaka alors bolinga tiko ko pakola ye mafuta ye wana pas ça changer pour na mitema mabe na bino bo rendre mutu oyo nzambe apesa na kati na eloko akosunga ata kosunga alingi susu ata keno bato bayeba te keno asungaki alingi na susu te pona nini pona buzoba oyo ezoleka sur les réseaux sociaux. Je crois na tcheli bino vidéo wana ya ndambu eza nene ya jour nga kutu natala kana zaka na live oyo ponga na bandi tongo makambu nene ya bazaki na Malika basala Malika surprise. Il y a fiançailles, il y a mariage, je crois. C'était juste après mariage, il y a grâce démo. Avant on a côté na lisolo oyo bandeko. Famille Libota biso nyoso toyebi ke non. Lelo eza
grand jour na biso ya esengo ya koloba keno lelo Poutine azozwa trophée ba remettre Poutine trophée na oyeba te jusqu'à présent nazo essayer kobenga bato akini na ebité so baza likolo pour la manifestation yango nazozwa ata mutu moko te et je sais que non Poutine kokende kuna a okende na 5-10 personnes te vu que eza pe que non eza payant hein eza payant mais il faut azala accompagner pe na bato. Il faut vraiment azala pe accompagner na bato mais bato o nga nazo ko contacter pour ba pesa biso moi précision moi suite jusqu'à présent non on a zuité ah et pas biso toza déjà 14h effectivement na kin déjà eza ba 13h alors on a fiche wana ba komaki 12h. Bon, je sais pas. Trophée, c'est la pendant la journée ou bien la soirée. Alors, on a évité ce qui peut changer, on a évité. Mais une fois ce qui n'a eu la précision, la grande famille n'a qu'au zappé à cause de la bino awa. Non, zanga vraiment té. Alors, félicitations je suis sur la Poutine pour la trophée nae, félicitations nae. Alors, tika te nzambe na biso a continuer toujours na ko protéger, na ko bakisele mayele, nzambe na biso a fongola sous ba porte. Ya batu baye lisusu ba autorité baye ba penza Poutine ba valoriser ye ende prière nanga komi ke non ba autorité batu penza ba tala penza ba film a belle vie ba zwa penza ba sens ki bo moto ba lobi non moi so il faut tout ça nini il faut tout reconnaître musala na ye. Alors c'est au moins ça. La grande famille toza na film na biso lelo tokota la 6e épisode na titre ya My Brother. My Brother to keneka kotala ndenge zo kende wana grâce aza mwana Belleville to aza mwana Belleville aza ndeko Belleville to aza ndeko Belleville lisolo ngo kuna epa mama epa dinana la douce c'est quoi là-bas hein ambri ema wana désordre na ezokota kuna na papa ale bazua mal placé c'est quoi au juste to yeba pété papa Serge pe ko betaka misu na o comprendre ngo teza nini hein dinana pas solo là dinana pe a solo là. Alors la grande famille j'aime na sepeli na dinana aza vraiment posé mobali na ye azokanisela ye mabe voilà mais ye na ngambu na elle est posée na niveau moko non façon dinana kenango ba agitation papa Alain makamno sezo le kana foyer na ye femme sage a opanzana te posé à koloba posé donc papa allez on va dire na moi sozo ba qui est ta femme ozo ba moi si na yote moi si nazo calmer mobali voilà moi mobali pe incompréhension c'est grave hein? Alors la grande famille tous allez belé wana to ba te sikope tegra kuna et pas Omar makambo zandeni c'est-à-dire que nous tous aka ke belé wana sous le na 6e épisode poto yeba suite kozala nini ba sori ya bato kozala nini ba sori ya ba grâce luzolo kozala nini sori ya Gatsby kozala nini donc Linda paza na kati ya film nano akotite bato baze belé banani ba Melina je crois na Melina paza na kati ya film ya bato baze belé na kati ya film nano ba bimite to ebite film so yo mema biso na 12e tozo ebate parce que les lots de Jésus à 6e. Alors la grande famille tozala wana bambutu mbutu ezoleka sur les réseaux sociaux wana etali biso te biso toza wana plus focus neti ata neti oya kosala ba émission bo eza juste ka ba futilité ya koloba keno internet ezokende bongo mais toza na bit moko pona Poutine pona star na biso eza focus that's all bozolanda la grande famille. Alors ceux qui tokoloba tozonga siko na dossier na biso o na memeli bino awa moi j'aime réfléchir la grande famille quand na uti koloba na lobi keno bino bobimi namoni nani awa batindelinga pour ne pas kocha nani ya batu awa lorsque batu bazo reconnaître bino te alors bosa pété que non bino nde bokomi on dirait supende. Alors ba précision moko eutaki ko bima ya koloba ke non Belleville boy et voilà que tellement bino les abakwiti nde bobima ki boya bobandaki na makambo wana e ba ko pesa bino précision ya makambo yango ya libala ya nani ya Malika. Maintenant ngana ngambu na ngana koya koloba te ke no Belleville asunga azana eloko koloba te Belleville ndinga zawana asunga na mariage libala na wana ngana koki koya kosala analyse na koya kosala émission na sens wana te ya koloba Belleville non bokoloba nini Belleville muto asunga libala ndenge avandi non
ngana kwa koyebisa bino boye to solo la pembe to kena na ngambu ya bino baliza bakwiti. Vous avez un problème de la tête. Bomoni vidéo na tche. Eza vidéo moko je crois il y a 3 ans passés ou encore 2 ans passés. Malika za na combien d'années na mariage na ye. Oza ki jour ba kina ko sala surprise ya mariage. Ba monter déjà banani na bango tout et nani c'est qui neneya nde a joué qui rôle wana pona ko calme pona ko embrier Malika. Pour votre information, place sango bakina ko sala nani surprise wana muto a décora ki sal wana ezaki Sylvie ekaya ka Sylvie moko oya famille Libota yende azalaki wana akenaki ko décorer salle. Bozo comprendre na olinga na pesa bino kaka ba indice na sima ba indice na ko pesa bino eza sikopo na zongisa maele na bino ya koloba keno vous n'êtes pas batu moko boye oyo, vous ne devrez pas kobima koya koloba makambo oyo bo bima boye ko finga Bellevue parce que ye Malika ata ko nié yango mais na saf na mutema na ye ayebi vérité. De votre part, le quoi vous savez ba live à 2 heures du temps 600 personnes en live na ligne. Donc c'est-à-dire que non, bino ne bo baby si sous personnalité ou encore bo toucher couple wana ya Malika. Bo bêtiser bango sans pour autant le savoir. Likolo ya nini likolo lo koso ya nini ya mbongo YouTube. Bellevue a un problème à water. Bellevue a un problème à water. Naningi to réfléchir ensemble. La grande famille, bomoni na moment oyo. Groupe nyonso bazaka pembeni ya Bellevue. Groupe o nyonso ya ba Moura, ya ba Barizi, ya ba Malika, bango tout. Bazala ki pembeni ya nani ya Bellevue. Fort possible Bellevue fasse quelque chose pour sepelisa peut-être moi na oyaza pembeni na ye. Vous Hollandais la grande famille. Fort possible parce que awa muto a décoré lo kwana nyonso eza Sylvie. Déjà comment na Sylvie ko ça la descente place moko accord à Poutine ezawana. Vous comprenez? Je vais juste que non beau réfléchir. Nasima ko réfléchir, vous allez vite comprendre que non bino boza batu moko te ya ko bima ko ya ko banda ko loba Bellevue yo boye libala batu na miniti oyo Malika ndenga zawana famille na ye azana belle famille na ye belle famille na ye pardon et yo ka ba mama kamba boye ski boki ko zongela ba vidéo comme Bellevue banda ko zanga te merci mingi na Poutine de l'écriture Bellevue kandi vraiment pour na nyonso eza. Mais nga problème nanga na eko bete lango CTT akoloba keno Bellevue asala ki non. Nga problème nanga eza bino ba kuite. Bozaki bato moko ya ko réfléchir akoloba keno ata lelo Malika za isusu pembeni ya Bellevue te. Lorsque zaki na pembeni ya Bellevue, mariage ne salemaki ata Bellevue apesaki 100% te apesaki ata 30%. Il fallait beau réfléchir akoloba keno to silama parce que vérité eza. La grande famille, vous aimez vous partager. Vous aimez vous partager. Tozo solo la kaka, tozo solo la. Pour ceux qui n'aillent na zaki na ngamu na bino des abakuiti, non ça les langote. Non ça les langote parce que non mon ambalamo que non a étalé liba la Malika. Tango bozo ya wana, boza pe ba conscient que ata un cas ya Poutine ezanga kité. Mais toyeli yangote. Parce que balobi ke non liboko epesa ka poto atata ngozo yango Bellevue soki asungi mutu batu ba melama ite soki Bellevue yemoko abimi soki peut-être batumi bale misatu ya ngambo ya Bellevue bakoya peut-être koloba c'est juste pour na ko rappeler bino eza na babiloko mususu bozo sala c'est la méchanceté bino batu bozaka pembeni ya Bellevue si aujourd'hui oza pembeni ya Bellevue te et que boli ata un kanaye ozaki batu moko boye ba façon ya ko vivre ya koloba ke non période wana asunganga période wana vraiment non ce qui était ba problème bozola dans la grande famille ngana o lingaka ko faire réfléchir bino les abakwiti bino nde boye ko toucher relation ya batu bino nde boye ko sambwisa relation ya Malika.
lobaka peut-être que non kam ndenge mama bino akabaka te totika pe komona te événement moko te ya koloba ke non mama bino akabi mama moko boye mama bino asali boye parce que azalaka mutu ababiloko wana te ata ndenge boza wana bao nyonso bazala pembeni ya Belleville bozaka bato olobi ke non bosi bokei ti kaka ndenge tosi tokei tomivandela kaka ndenge tosi tomikoteli na tosi tomikoti donc tosi tomikotisi déjà na munoko ya ngulu ngambo tozalaki ba $50 ba $100 ebande ozanga te ezaki pete ke non abande kosomba bino ezaki ke non ye aza mutu pe akabaka na ye soko oza pembeni na ye okolia. Mais ce que moi je me demande, est-ce que ça kaka na mutema wana via ba insulte via ba réalité o ezobima na kombo na ye? Vous allez vite comprendre que non bino ba kwiti boza ma yelite vidéo oyo soki botali batu o baza na kati wana bino tout bozaki pembeni ya Belleville et na minoko na bino ezali kaka Belleville. Nazo insister lisusu mutu adekoraki moi babata wana bomoni wana ezalaki nani ezalaki Sylvie descente à Sylvie eza accord déjà ya Poutine malika oki ko bimate oloba ke non Belleville asunganga ite nga pe na koya ko betelo CTT ya koloba kaka ke non ondima Belleville asunga yo te ezale loko o eza na kati ya mutema na yo et puis na kati ya mutema na yo wana ata mabe eza me bolamu wana ebanda ta koganga na kati na yo oza na ba réserve mosusu moment o bozalaka na ye besoin asunga bino mais lelo boza esusu na ye besoin te bokomi kofinga ye c'est pas grave mais boyeba ke non la justice de Dieu yana biso nyonso tomonaki botala nake kobimisela bino video oyo ezalaki jour à surprise neneya nga na ye pete mpo na koloba ke non malika ndima kaka Belleville asalela yo non etika la secret na yo mais zala na réserve na babiloko mosusu lelo bandeko na yo ya bakoni fwati ya bakwiti babimi mpo na kwa kotelemela Belleville baye kointerpele baye kaka korapele bino ce que tu dis que bah oh bah ko rappeler bino que non peut-être Belleville à Salabo Belleville à Salabo c'est parce que bino bo agir mabe bo kineki nango mabe ce que tant ba ko répondre bino bo bimi siko boye ko banda ko finga Belleville bo moni que non boza na problème à mitou la grande famille les lots aux dans la 6e épisode na biso na titre ya My Brother na Belleville télévision. Ce qu'on a Belleville télévision, on a bandeko lelo 6e épisode. Nga na zoli nga na yeba sort ya Grâce. Na ya Gatsby, ya Papa Serge. Na ya Tegra oyo ake kovanda wapi? Ake kovanda na epa Papa Omar. Botala oyo eza Fivette. Wana kombo bango tout kombo ya Belleville ezanga kite. Soko boko yebisa biso ke non tango bango babane ko benga Belleville bazolo ba Belleville merci batu baki bango tonga ou bien bakangaki bango singa boloba mais non bazaki ba consciente yaya bazaki conscient ya ko reconnaître que non makambo no se salemi awa c'est grâce à Belleville soki bino boko ndimate ke Belleville asala yango Belleville pa koya ko bimate na ba preuve ya koloba ke non na sala boy entourage à Belleville o eyebi vérité il faut eya ko yebisa bino eya ko rappeler bino ce que bino ba ko rappeler bino esale bino mukusa yango na loba bino bo réfléchissa kate vous avez un problème à mutu bomoni atatango ba ko sala bino rappel balobi ke no botala boye
bolingai boloba oyo eza ba preuve oyo eza ba preuve tangible tosala ndeni tosilama parce que bino bokoka ko réfléchir bongo te c'est pareil avec ndeko na bino oyo tendresse oyo abimaki na makambo koloba keno akangi Belleville akangi nani lokuta akangi soki Belleville lokuta akangi pe Karine lokuta lorsque toye na ba preuve namoni ete toye na ba preuve namoni ete c'est pareil tant on a yé bomoni munoko ezali kaka merci belle vie botala Sylvie bazaki wana Sylvie muto asalaki nini asalaki décoration Sylvie pa kobima te ya koya koloba vi ke no ye peza azana titre na Belle Vie télévision akoki koya kobima te apesa ba précision parce que eza ba fertilité et o ezo salema lelo ba wangana kate et bika nzambe na mitema na bango. Mais dans la vie, nous devons être sincères ya koloba ke no tous à la kaba reconnaissant. Tous à la kaba reconnaissant. Ça vaut à rien. Nga na eko bete lango CTT. Na yoki kaka mabe ya bino baba kwiti bozaki bato moko ya kosala lango analyse te ya kosala lango émission te. Et je ne pense pas que non au bozolo ba que non famille à mobali ya nani belle famille ya nani ya Malika boye boya ko bimisa ba makambu boye. Ko tango bino boye bo sali ba live bo sali ba émission. Ba tout combien ba landi bino. Bo se rendra qui compte te que non bino tango bo bimi bino ne bo bebisi sous makam. Et moi je ne pense pas que non mobali ya ye moko Malika wana azanga iko yeba ta vérité à koloba ke non Belleville asunga nga naza kutu atakuna te makamwana ya kosunga moi je n'aime pas ya koya kobeta ba sunga et moi je n'aime pas ezaka ndenge bozo kendele na makambo ngo nde komi ke no bato ba bana koya koyela ka bino ba preuve bato ba memela bino ba bana koya ko rappeler bino. La grande famille, beau aimer, beau partager. Beau aimer, beau partager. Beau aimer, beau partager. Maman, mamie, motema ya papa biba. Boni. Bah bonjour ici Koza, bah bon week-end. Bah bonjour ici Koza. Bah bon week-end. Bah bon week-end ici ka Ezoamelio maman Blandine nanga na mona ki message na yo. Ils sont vraiment fatigués. Vous comprendre la grande famille. Tout cela, tout peut ça dans le sens. Bino de boye ko semisa, bino de boye ko salir Malika, sans pour autant les savoir. Ce qu'on a, si qu'on a ko yebisa bino na ko faire voir bino que non, bino ko zakata batute ya ko ya ko pelise lango live. Po boyebi pe ke non eza bongo na sima ba caméra boyebi ke non Belleville sala yango mais po na injustice na bino po na kozanga sens ki bomoto kozanga réflexion boyebi to ke nango YouTube ke na bongo mais bo salir ndeko na bino po lorsque bino bozobima na kofinga Belleville bozobima na ko toucher personnalité à Belleville et puis ekozala na mutu moko pe na ngambo ya famille libota oyo akosepela te ayebi vérité akoya pe abimisi sous vérité siko na bino na peut-être ndeko moko mibale ya famille libota oyo ayebi pe ba vérité ya makambo yango oyo elekaka ke non soki Belleville asungaka Malika na mariage na ye banani baobima bazoba bino nde bozo aggraver ces situations soki nga Malika na boyebise bino baba kwiti ndenge bo travaillaka non bo pesa likambo oyo ampleur please bo tika ngo bo lobila ngo te parce que famille nanga famille belle famille nanga eza c'est pourquoi na loba ke no bino bo sala ka musala bo réfléchissaka te nini ezangi neti nga mama BBC na minute oyo na sala ba analyse mataki kitaki peut-être ka negi to mona ki papa ale ake na Turquie nini ezangi elote ya na epe na memi pe papa len likolo papa mais na zongi na vandi na bino to mona ki déjà ba bêtise eleka ki voilà ake na ye asa kei na ye na Turquie asisa posa na ye afuta nyongo miso
total a retour na ye kozala nini totalela toika koya kopelisa ka moto te bozolanda la grande famille c'est juste que notre réfléchir neti nga mama BBC naza wana te pona koya koloba Poutine Belleville asungaki kuna Belleville asalaki boye non non que sala ngote mais ce qui na koya c'est par rapport ya bino batu o ndenge bolinga ko traiter Belleville mokili eza na comporte eza na mabe moko boye yango te o balobaka keno bolamu eza zoba bolamu zoba bosengi peut-être mutu lisungi mutu asungi bino si y a eu peut-être séparation division carrément kende na kimia nyonso si peut-être okoki kobosa na mutu wana obosani me na kati ya motema na yo conscience na yo okobosana ka jamais ya koloba keno cette dame là asunganga peut-être na situation oyo et ça juste peut-être que non nga mama BBC na ko interpeller bino ya koloba que non bozalaka ta na conscience wana c'est tout parce que mutu tango abimisa apesa bino il faut savoir que non afongola motema aza na famille na ye peut-être il fallait peut-être asungata moko ya libota na ye yo zaki pembeni no za libota na ye te oza loko moko te mais atali kaka relation wana alobi asunga likolo nango pe boye koloba keno asungaka famille na ete po asungaki bino bomona keno yango na bopesa bato mitema kilo ya kosunga bato bino nde bozo pakola siko famille ya Malika famille na ye na belle famille na ye salite na ba life na ba émission bo sala bo tie lokoso ya mbongo boche lokoso ambongo poso kinga na lobi kino na tia lokoso ambongo na obando sasa papa Alain butu loko amoyi mais na sasa papa Alain te asali choix na ye keno boye et c'est bon c'est dans les bons au calme boy imaginez peut-être keno ezaki bino eta maman na matière mais Nathalie ba paramètre na okika koya ko pelisela ka papa Alain non mais bino siko boza na réflexion wana te tango bozoya bozolo ba belle vie yo boye Malika kutu ndenga za na belle famille na ye tango belle famille ekoyoka ba makambo bino nde siko nde bozo sala ke no belle famille esa nini eyoka ba makambo belle vie angani te matière ezate siko ngai pe matière ezate siko ngana esiko ko interpeller bino esiko ko zongisa ki bo moto na bino bolingi pe Malika yango te po soki ngai pe Malika na koyebisa bango please botika ba makambo na bozo sala parce que j'ai une belle famille donc yendenga zawana azana obligation moko ya kobenga bino bakoni fwati ya baleza bakuku ya koloba keno botika bino bosa elango analyse te parce que bozo toucher personnalité nanga bozo toucher foyer nanga bozo toucher famille nanga bozo toucher famille ya mobali nanga bo kitisa à partir de ba life na bino à partir de émission na bino lokola vous avez un problème ya réflexion lokola vous avez un problème ya réflexion nga elekelaka nga mutu asungi yo oye susu bandi olobele mabe otongi ye pe o minimiser oyo asungaki yo bomona keno yango wana totambolaka toujours na ba malédiction Langa famille bo aimer pardon bo aimer penza bo aimer bo partager bo aimer tala bango wana basi bazo toucher kaka libala ya leya bazo toucher kaka libala ya leya awa na moni batindelinga lisusu lien mususu ya koloba keno libala ya leya eza na nani eza na ba vérité cachée quel genre de vérité cachée siko libala ya mama bino eza na ba genre vérité eza na ba vérité cachée te si boye la pe biso ba vérité cachée ya libala ya sila ya mobali ya sila biso pe tokoyaka ko diembela kana buzoba na bino tozongisa bino na bo réfléchir eza parce que eza kaka YouTube franchement
il y a des gens qui fonctionner sur YouTube. Ah waouh, ota la penza ba kenda classe to ba kenda na batongo be ba kenda classe bazo penza diplôme, bazo ceux qui licence ya ki journalisme, basi ba bambani na c'est juste kaka pona ba kodo ba opesa. Bino ba kwiti boza ba touté. Vous savez eloko nyoso bosala ka bo pesa bozo pesa mbongo liboso boyebi bo bebisa ba ama batu bo bebisa ba esprit ya ba. Mais tout se paye ici bas. Tout se paye ici bas. La grande famille, beau aimer, beau partager. En tout cas, il y a moins 10 minutes, dans le solo là. Le bin a travaillé à quitter. N'a pas les nos vidéos. Bon, mon vidéo, wana. Ah, c'est une. Eh, beaucoup de ça n'a pas matière. Tout ça a un problème. Tout ça a un problème, t'es. Donc, vous êtes là. Ce qui te lobby total sur les réseaux sociaux, la grande famille, c'est que j'ai constaté. Bon, mon akeno, na famille libota, to iluke la rabat ba problème te. Peut-être biso to yaka ko répondre na obido bolukaka na oboyaka nango ya lokuta sur les réseaux sociaux. Et likolo nango bokoloba, bino bozana ba matière te, bozana ba matière na biso. Non, non, ne crée pas des bêtises. Toza wana te pona ba bêtises. Ce qui bino boye na matière, biso to yeko répondre matière na bino. Poto longo la lokuta wana. Muninga na bino ayaki na matière awa ya koloba keno Karine Mokonzi akosi bayebani na belle vite. Ezaki lokuta te. Parce que bino bolingi matière nyonso bino bokoya nango ndenge bo créer ka ba histoire à lokuta, ndenge bo créer ka makambo à lokuta, ndenge bo créer ka ba beza à lokuta. Boye nango pe biso pe to fandi. Non, on doit défendre notre star qui est Belleville, Kandila Patrona. Na oto yebi keno eza vérité, to vanda kimiate. Ata pesoli to yebi keno eza vérité. To koya pene tinga mama BBC na ngambu nanga na koya pe keno soki eza vérité na yepe na lakisi bino keno boye. Je crois na salaka analyse moko na zoka kutu ba appelle ebele. Yeo Sylvie yeo. Sylvie yeo. Voir Sylvie automatiquement c'est Belleville. Yenda salaki décoration na surprise na salwana ona kamwa ghetto o basalaki surprise Sylvie yeo. Vous comprenez? Parce que descente na ye, présence na ye wana automatiquement c'est Poutine. Ce que tant nga na che na ko interpeller bino ya koloba keno. Bino bo niete, vérité eza obino bo holoba. Mais vérité eza na kati ya mutema ya nani ya Malika na entourage na ye. Soko tali bato wana nyonso o ba chroniqueur bazaki wana nyonso bango nyonso basi babimi pembeni ya Belleville bakoma koloba mabe po na Belleville muto atikala pembeni ya Belleville to loba kaka eza kaka eza neneya. Tangu neneya ba monter eloko wana ya koloba keno to sala ye surprise ba tindi nene ya kende ko zoye sala boy. C'est-à-dire que non, elle était dans le boîte azaki na kati ya boîte ayebaki nyonso du début à la fin. Du début à la fin. Eza na mutu moko te azoya peut-être pona koya ko bebisa peut-être koya ko ridiculiser peut-être Malika. Non. Pour ceux qui na faire réfléchir bino, ba mariage est belé les kaka, ba tinda ka ba faire play et ba faire part pardon. Ba tinda ka ba faire part. Lelo na komi komona batu mususu bazo boya na bango ki ba faire part parce que komi na ba réalité belé, ba combat ba retour ba makambo belé et vu que no biso ba congolais tout ça batu moko to comprendre até. Et lorsque toi aussi tu t'engages à kolobake non na zobala, na sala mariage civil, na sala mariage religieux, na sala boy, avant au sala faire part. Dis-toi d'abord que non yo pe non na poche na yo, oza peut-être atteindre à 80%. Il y a que non, il y a budget o yo kangisi pour na libala na ko tchela ngona mito abatute. Et surtout dans le monde alelo. Vous comprenez la grande famille? Problème. Problème, il y a qu'à réfléchir. Problème, il y a qu'à réfléchir. Neza awa.
nalakisi bino vidéo boti kota la vidéo. Est-ce que c'est important? C'est important te? Est-ce que ngana oki koya kozwa tamulai ya kobandaka koloba Belleville asungaki mutu boye? Ça n'a pas de sens. Moi je n'aime pas ngalinga kutu eloko wana te. Mais ce qui tokoya c'est juste pour na ko interpeller bino. Botika makambo na bozo sala. Boyaka na ma matière te, boyaka nde na buzoba. Et bon longolelo kwana ya koloba ke no bino bozala ba matière te bozora ba matière et pas biso neti ngai awa. Na juste nanga ka ko répondre bino na matière o boye nango ya sans réflexion. Na bino moko nde bozo toucher personnalité, bozo toucher couple ya bato, bozo toucher ba famille, ba famille ya mobali ya nani? Ya Malika na famille na e. Bino nde bozo boye ko minimiser bango kitoko. Bino nde ko boye ko minimiser bango kitoko. Ya motu ya pe ezalaka peut-être que notre moni pe toyoki pe audio ya Belleville pe bimi boyoki kuna te nga mutu na sunga mariage na yana akoloba nini boye est-ce que bomoni Poutine na babiloko wana? Combien de personnes ye moko asunga Belleville mais atika koya koloba yango na réseaux sociaux te? Mais biso toyebaka à travers ya ba sortie médiatique ya ba konifwa nyonso o baza pembeni ya Belleville lelo bakoma kofinga Belleville. Ngai personnellement nayebaka ndenge nini? Nayebaka lorsque dikambu muke bango bazalaka ke no Belleville afutaki mbongo kari ndenge aza na Belleville apesaki mbongo pona nini bazolo babongo parce que bayebi ke no tango bazaki pembeni ya Belleville akabaka. Pour ceux qui baillent que no Belleville apesaka bato mbongo te balingi pe baloba ngo te. Omona siko place oyo ebimisaka bino ke no bo réfléchisaka te. Nde place oyo elakisaka ke no boyaka koloba ke no Belleville aza na motema boboto. Siko na motema boboto wana lokola mokili oyo ezanga merci. Mokili oyo eza na ba réalité moko ya kitoko te. Bola muzoba bo balusa sikoyo kosunga ya muninga na mutema ya kofungwama ekomi keno asomba kabatu. C'est malheureux. Mais bon souffrir. Bon souffrir yango wana bozangi tango bozata pembeni ya nani oyo ya mama ya bino nani sila uka. Botala ndenge bozo travailler. Bozo travailler na laisser aller moko boye matière nyonso bozo ebate ke no tozo bamba mama biso na se bozo ebate yango bobimisaka ba biloko moko boye oyo ngai na kaka kozongisa bino na nzela ya koloba ke no biloko bo sala bo tombola star na bino te bo sa nini bo kitisa ye tout en sachant na bino moko bozo ebake no pesa biso pe eloko to azali liboko likako to kenango ka bongo yindela ye. C'est comme ça bino bo fonctionnaka yenda za mayele te. Yango na lobaka keno bino nyonso ba chroniqueur oboza pembeni ya nani ya sila bolingaka ete. Po ata $10 obozwaka te na maboko na ye. Bozwaka te. Siko sala ka bino passe po soki bobane kozwa ata $10 $20 bolinga boza na système moko bo ya travail na bino. Ou encore système moko ya bien ko défendre ye. Bino bo défendre ka ye bo pakola ke bozo ba sans pour autant le savoir. Bon boye barakeno bo pakole mafuta et bo pakole buzoba mais na kati na bino bo ba libéra kana eta za loboko likako to kenango bongo. Mais ba biso ba mususu ba mama BBC on fait ça c'est par donc na bolingo na volonté na tali na musala Poutine au sala na tali niveau ya ndeko nanga ya mwasi au koma filme au tali boyolobi keno toko kontete na Congo Yewana abimi excellence na domaine ya cinématographique en RDC pour la précision. Mais il fallait tabaper ça 4 trophées na bandeko basi balobi que no bino bobimi boza ba excellence na domaine ya cinématographique. Est-ce que vous comprendre bozo comme na niveau onga na zoloba? Hein? Boza ebele. Boza ebele kuna na monde na bino ya ba artiste, ba comédien boza ebele bokomaka et voilà. Mais il fallait ta bino na nini oyoyo. Na cérémonie oyoyo. Peut-être peut-être à 3 ou bien 4 comédiennes oyo baza invité kuna ba kende ko remettre bango trophée. Oyo babimi ba excellence na domaine ya cinématographique. Mais chose grave, mutu abimika moko na RDC mobimba. Tolo bango te
pour ceux qui peuvent battre pe mutu mususu to lingai to mona kaka affiche biso to bimisi ya mama biso to lingai po to mona pe batne ko mususu ba bimisi affiche pe ya mutu na bango. Mais jusqu'à présent to moni affiche ya mutu mususu te soit disant que non abimi excellence na domaine ya cinématographique na RDC mobimba. C'est-à-dire que non bozo kaka RDC mobimba. Mutu abimi excellence eza Poutine, mais quand même du respect. Du respect. Mutu abimi excellence eza Poutine na RDC mobimba. Eza trophée moko soki peut-être eza na Nigeria wana. Na Nigeria ba occupé ça attaque 3 personnes, attaque 4 personnes, 5 personnes, voire même 6. Ya que no bino bobimi ba excellent. Je ne pense pas que non na lobi que non na za hors sujet ou encore na kosi. Kozala excellent et que tozo mona ba film belé na RDC. To mona peza ba film ebelé na cinématographique yango. To mona ebelé na Congo. Mais ba trier mutu moko. Eza mwana mwasi ba pesi ye trophée. Mais moi je m'attendais encore na oki koloba ke non trophée oyo et koki ko mériter ata 3-4 personnes. Et koki ko mériter ata 3-4 personnes. Siko abimi kaka moko. Abimi kaka moko. Et zo interpellé bino ne loko moko te ke no bo bongisa musala. Et zo interpellé bino te. Boza kaka wana na babuzoba moko ya babuzoba. Atatan bozo bima bozo ba ke no Belleville apesa ki mbongo. Parce que boyebi ke no tango bozaki pembeni ya Belleville, moi transport moi nazo bela mama boye tala boye asungi bola muzoba ya zo sunga parce que bo sengi soit disant que no po akoki pe kako ya kozwa mbongo ya pesiote. Ce qui peut sali interdemande te. Sûrement atanga nde naza boye soki muto mama bébé sende naza boye naza na problème peut-être ya santé naza na ordonnance soki naza na mbongo mutema wana na opesa automatiquement na opesa. Et c'était pareil na bino bozaki pembeni ya Belleville asungi bino mais lelo bo balukeli ye bokomi kolobela boye bambongo ne wana asomba kabatu boyebi na kati ya mutema na yeke no yaza muto no asunga bato baza pembeni na ye. Yango mona taba o baza pembeni ya Belleville babiso mususu otoliaka te. Toza pe na besoin ya kolia te parce que ngata na obima boye na ya kosaba analyse na kombo ya Belleville eza te po Belleville futanga. Non lingaka na tombo la star nanga po musala nezo mona na musala nezo ganga. Non sala ngona ba propre volonté nanga et beaucoup d'amour que je na bona Poutine nanga. Parce que bino musala bozo sala. Bino nanga baba les abakwiti. Vous n'êtes pas vrai avec votre maman. Vous êtes prêt à kosala ba sortie médiatique ya biloko bozo sala boyende ko bamba ye boye ko kwisa ye mais bozo yebate. Mais ngana okyo sala ngo jamais kutu. Na yebi ke no dossier eza Poutine boye dossier to na bimi na oya ko tombole to na oya ko kitisa ye. Nde bongo boye ko kitisa pe camarade na bino konifati na bino ndeko na bino malika. Yepe soki azape na mayele te azozanga ta ko tombola téléphone ya ko baba ndeko bo arrêter bo tala bo la kisi bino réalité. Bo arrêter parce que eza belle famille nanga eza famille nanga eza e mobali nanga ezo bima kitoko te tout en sachant ya ko reconnaître pe que non Poutine a edanga. Ce qu'on a miniti oyo okozala na ba culpabilité moko boye ya koloba ke non ba edanga menazo nié et oza ba culpabilité moko boye à vie okebi pete malédiction moko boye ko banda ko landaka so zuyo te ke na bana. Belleville abimite pona kwa koloba so ki po Belleville lobi abima abana koloba ke non bato asunga mais liste ko za mulaït. Mais yaza évangéliste ayebi la parole de Dieu et loba so ki liboko akoto epesi. Franchement, désolé, hein? La grande famille, il y a comme il chité, bah on a bêti simité ma bolimbi sanga. Tous les bisons sont ensemble, tous à wana pona Poutine, na kina ko luka bato akini on a zoé ba position te, bah on yamba pe téléphone te, baza en ligne te, na zoé baté. Alors, tous a toujours patient pour nous la suite yango ya trophée. Je crois vous comprendre. Nakoya li sous pour nous ba likambo trophée oyo. Nakoya parce que jusque là c'est comme si vous comprendre des trophées les trophées nini au Poutine azui. Nakwa ko bete la bino c'était qui toque. Boyebi pe mama bébé c'est tangoyaka.
Bino il faut boto ça. Bêtise nyonso bokoya o soit des biso nde to memela kabino matière. Bêtise nyonso bokoya na ba matière na bino na ya lokuta. Tokoya ko répondre ngo tozongisi ba sens ki bomoto. Tendre sa bima. Vidéo yango wana. Voilà. Alors la grande famille, je vous aime bien. Bah bon week-end. Tous à l'ensemble, tous chaputi na ba prière, ba biso pe ba maman bébé si bo chabiso pe kana ba prière et on sala vraiment biso bien makasi. Kalaté 16h30 à Kine, 17h30 ya biso awawa filmé na biso ya my brother ou est mon frère et tout ça là que non tous les vidéos on a pour que nous découvrir. Na côté ba vie YouTube a comme na ba problème moko ça kangi bisous là-bas. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlant de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlant de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.